cher internaute, boye malamu na Chantal ya Nzambe. Après moi na Nzambe. Lobela théâtre ya lelo na ya kala. On s'abonne nanu massivement na Chantal ya Nzambe. Bimele ye wana na kati ya Chantal ya Nzambe TV. Salut cher internaute, boye malamu na Chantal ya Nzambe TV. Là je dis un grand merci à maman chérie, maman Chantal qui était ya papa Joseph Kanda Petit. Là je salue champion Rodrigue Ibanda, champion Rodrigue Ibanda à DJ Overdose, Charles le jeune millionnaire, pourquoi pas aussi Charles de Gaulle, Merdi Caroline, bébé la joie Yéné, mon Asukaya maman Chantal. Là je dis un grand merci à mon cordon Jenny Moneleba, derrière la caméra là je vois Maslo. Abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, vous ne serez jamais dessus. On a des émissions tout l'obéla. Lelo na 4 émissions na biso tout l'obéla. Théâtre ya lelo na ya kala. Théâtre ya kala. Kozana Marie-Jeanne Bololé. Tomeka koloba na ye théâtre ya lelo na ya kala. Omona théâtre ya bango oyo batu ya kala. Bakutu na bango basala ya kala. Na ya lelo différence nini ezali. Tokobeta ba actualité pe oyo ezali na toile ya makambo ya matanga ya ndeko na biso Mélodie Badiama oyo tomonaki ke bacomédien jour ya liboso bacomédien na bacomédien bayaki vraiment te bayaki koya le lendemain na bango pourquoi tokolobela lisusu na théâtre oyo bango bazosala mabanga ezoleka trop seke mabanga na yango nde ezosala bango ou bien mosala vraiment tokomeka kodécortique kosolola yango na Marie-Jeanne Bololé vraiment là je dis déjà Maslo Mambote Fulelanga Chananga Nayamba Marie-Jeanne Bololé. Bonjour à Marie-Jeanne Bololé. Vraiment bonne santé. Les sincères condoléances de famille artistique pour Félix, comédienne Mélodie, mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Condoléances pour la famille. Vraiment, merci beaucoup, Marie-Jeanne. Et awa ngala mu émission na biso tolobi na théâtre ya lelo na ya kala. Mais avant tout kodero to kodana ni dossier ya matanga. Tomonaki matanga sango wana oyambaki yango ndenge. Bon, sango wana fois à Kola, qui peut proposer na agricole. Le kabatou. Côté Facebook, naza en ligne depuis Congo, mais na côté de la tante chose en ligne, mais côté même chose de la kabatel. Ko babi meni de bengi bana yolo awa kwa tuzaidi sana msala kwa continue kusama msala usori kwa na balinga o bazala sana mais ya kwa lobaki ya kushikana shuko moni artiste na mona ngoza ba polémique ko ezangati na landaki mo bato balobaki bato wana eza bato ba oluka ba na ba kombo ya bato bato ba question à toucher artiste et comédien de azui ba vue donc il faut luka toucher kaka elo mo sala madon lokola bato ba comment ozaka liwa premba la moko mbangwa ke ya makamsu ezo sala ma bazokende ke mo akazeli liwa kaka ye wana bavandeli pe sali basali pe mo ekiri mpona kaka bakombo ya ba artiste donc ezaka pasi nde tozalaki wana sango yango nayebi te soki ayaki aire nini eza na bato ebele oyo bazalaki nesi ngai na place matanga ezali nga pembeni na mosika te ngai na belada na matanga eza na soki orumu wana irumu donc ea même pas mosika mais tellement nayebi na ngai sango wana te nazwi moto na bimi motu soki oso akanga nayebi aveni nayebi te il faut bayebisa yo soki nina yebi na kofi awa nde oyebi
ezalaka bongo. Donc bokondane jugement par défaut to eza te ke oyo bato bayokanisangwa mélodie babwakisi non tozalaki wana réunion esalamaki nga kuna outi kuna sikala monga pula na ye shosho me na buti quand même basisi déjà réunion nasalini navandi mwandango apres nakie na ngai et puis tous les jours bandomona baartiste soki ozali na tanke motu esango eye ozwi tamba mo ya kokoma wana eza te lokwa yo okoma wanda okondane baninga ezala siko nini nango omoni makambo so epesaka kanda tema toyebana kaka boye opandi mpenza bomoni elo mosusu bosombi makambo so bandika kofingana kaka mpo lokola internet yango ekoma nango kaka ya kosambaka makambo ya kosilisa bacompte arande nyonso esilaka awa na kati donc eza kaka mpasi wana biso baoyo mpeza kopandi bomoni mpenza ya félicien yoko tema aza pasteur abengi yo banzo pesa conseil notala omona mpenza mosusu bokulaka moros lolinga banzo pesa conseil osani ovandika okomotala makambo sokabo moye mpe orépondre eza te mpo oza na baresponsable baza liboso na yo mais biso lokola mo tozala mpe batesi oyo touta mingi na makambo ya bitumba pambapamba okutana motu mosusu makofi oswie baminu partout ekomi yo marisa na mutu ya désordre yango makambo mosusu totalaka po biso bamosusu liboma nde ya kobotama biere te bangi te eloko te mais so na bino na kosimba oseke na kosimba yo mais tellement mosala oyo ezongisa biso simbosani vraiment tellement mosala ezongisa bino mosala marijana tomonaki lisusu famille eboyi na bango baintervive bango mpo batitre bakotiaka eza ya malonga vraiment te biso émission awa chaîne Chantal ya Nzambe eza yango trop polémique te ma tozosala kaka analyse bakotiaka batitre abeli akufi abeli ayebi te ngo azali na point nord famille kutu baboyi na bango baintervive bango parce que omoni makambo mpe komoleka eyebi bangala ekomi eluti ndelo ebayi koma moto azolela yo nka otai mikro donc oweleli na yo longo na ndako na ntango soki obosaki te mosu osungoli te ozwi kaka soki robe otie soki pantalo otie na yo ye mbangu ka famille obanda kointerroge bango nisi moto nde na monaki moto akokwei boye azolela ale yo banda soki okotia ye mikro toza nao bato ti ata bamikili yango ekoma nango lilokoma nango na sabotage moko moto azolela po ye mpenza bongo otia ye mikro nayebi te mambango ekongi zoba nga ozala mosusu na kote internet na otala oyoka kanda ezowuta mpenza oyoki kanda ebandi mpo kanda mosusu ebanda nisika kanda ebanda yanga mosika ebandi mpenza gigigi emati ekomi ti awa na tolo na poitrine ekomi mpenza ntango elingi mabotali obi wana chance mpo nga naza bwata mwa mbali nakobeta makofi yo betango olekanga obetanga me otalika boya bakelia na fulu là je salue ingénieur Rodrigue le plus grand revendeur de VT dans la ville de Kinshasa olingo soko mutuka olingi oloué obengi kaka numéro ya Sanigra Amba wana okozala jamais dessus la qualité de choix haute qualité pour Amba molati ya Sanigra Amba pourquoi pas aussi docteur Dieu merci Bokolo puisque Bokolo depuis Bango pourquoi pas maître Christian Bassansi ya non Bassansi Marie-Jeanne Bolole tokomi omona liwa ekomi lokola eloko moko ya liseki maweza lisusu te moto akufi ti bazokanga na ebembe fotomo babiki yango kosaluma wana mitema bato eza lisusu te mpona la première des choses na okondane nano bato ya morgue bato ya hôpital o il faut rigueur ezalaka na respect na bamort fo ezala boyi te ata ndenge toza baartiste quand même moto akoki kopermettre kaka bato bakota bakanga foto ezalaka te kidiba eza makasi na bapays africain ezala biso mpe awa ezala na Brazzaville donc kidiba eza makasi moto akufi olingi okolela kofinika ye non moto akota te oyo osala makambo oyo osali formalité sili okei me moto akei akanga foto ti ndenge moto alali ti ebembe donc eza marato respect na bamoko eza te
osani tokoma otambolaka oriti mokipe donc kishasa na braza na mona yango nesika ezala mboka moko nde basalaka makambo moko donc moya aloba kutu mingi eza te mpo ape tomona bato bakufa baimage mpe ya ebembe bazwi ndenge moko mpena kuna toloba suni toloba deja nyonso toloba lisusu nini l'actualité oblige wana ezalaki parti lokola sango ya liwa ezali tokokaki koleka ngo inaperçu te yango lokola toyambaki Marie-Jeanne Ngolole esengaki kaka tobanda introduction na biso na makambo ya matanga ya mama na biso Mélodie Badiama oyo atiki biso mpe ya son âme vraiment baprogramme corps ekoya obien ndenge nini po toshite na biso na makambo etali matanga. Vraiment merci beaucoup. Le programme ezali na réunion ndenge ezalaki wana famille bakokende jeudi amonaki vraiment mwasi oyo azalaka motema malamu motema mawa kanza asalaki quelque chose wana na famille wana bazwa moyen de transport ya moi 2 personnes 3 personnes po bakatisa jeudi bazali me bakende mpano donc bango ntango bakokende esikoyo toyeba qu'est-ce qu'il faut faire mais lelo toza lisusu na réunion tokutana epai ya major bisadidi toza biso nyonso wana na bosobolo mpona tosolola lisusu kaka makambo yango mpona baorganisation kaka po famille balobi ke bango bazotalela kaka biso donc bazotalela kaka biso papa aza te mama aza te Mélodie akufi na mboka mosusu donc il faut basala quelque chose alors on a présent na biso présent masumu tozalaki lobi na CG oxygène parce que ntango réunion esilaki nga leo na okota bango déjà bazobima DCG bayebisaki nga mwa moke bazalaki na bijou la reine bakarine kutunde tosololaki yo mwa moke na point wana Marie-Jeanne yokende kwanda biso tokei mais tozalaki ebele awa tosololi kaka ke famille ezokende biso mpe lelo toza na réunion tosololi famille na bango mpe ndenge baosolola mpe je crois lero bazosolola déjà alors soki 2 ou 3 personnes na bango tokutana po tozwa compromis mpe bande tosala mais toyebiki badémarche déjà il faut ebanda mpona balider na biso bakotakota mpo bayeba ndenge nini ya komema corps po bayeba ndenge nini ya komema corps toyoki mpe ndeko na biso faci mpe akufeli Faché Kalonda Kalombo Faché Kalombo akufelaki papa na ye baprogramme mpe eza ndenge nini? Merci beaucoup. Mes condoléances na famille Kalombo Obimba parce que Faché akufeli papa. Mes condoléances vraiment na Faché toyoki mpe kaka basango yango kutu je crois quelques personnes baokoma ngaku natuni mpo lobi nayokaki yango lelo lisusu nazwi stage bien bayebisingaki non eza kuna so l'équipe kolelengesa na ngunza kuna na suka koteya ya konza makala kodeboyeka mpona okoma kuna mpo tosani moninga kufeli mpona kufeli papa ngo ya biso tosani fo tokoma moto asiste moninga mpasi na motema kaka po makambo yango ya biso nzela eyaka 222 ozomona donc na temps oyo Mélodie akufi bato bazokende matanga wana epa Mélodie kuna mpe Faché akufeli papa baoyo ebemi na kosonge mpo bazalaka koloba te bakoloba kaka mpo ekoma kote oyo bozokende kote bokende te kote oyo eza boye kote eza boye te toza mpe bato ate bembelali je po mokuti ngai na naotourne te nazotourne mpo ate lokola ebembelali ngai navanda mosala ekokufa te ngai moko nde so nakufeli nakovanda me moninga oyo akufeli ngai nakokende mosala mpona koyoka basiste ye na po ezalaka bongo moto na moto na moyibo azoluka moko wanga na ye na poka tosali tokutani donc faut tokoluka sikoyo tose partage kaka ezala kote ya Faché ezala kote ya Mélodie kuna papa akufi kote collègue akufi toyeba ndeni kaka tokomikabola courage mon frère Faché Kalonda vraiment courage wana lokola actualité ezalaki esengaki tobandima wana tokotana sombele ya likambo na biso mama na biso
tolobela théâtre ya lelo na théâtre ya kala. Théâtre ya lelo na ya kala différence nini oyo Marie-Jeanne kopesa na théâtre oyo bakonzi na ye basalaka ya kala na ya lelo? Théâtre ya lelo na ya kala différence nini ezali oyebi navanda yebi mosusu nde tosala badeba mpo nalinga place namoni deba nalinga kotia mwa maloba mpona koyeba ozotia mpe batembe mosusu mpona kaka ba en savoir plus donc voilà okai bato mosusu bazodiskute oyo théâtre kala banda kozwa mbongo mingi ebele basala boye ebele basala mpe boye te bamosusu baza wi tozalaki na buyi na bato mosusu wana discussion oyo babeta masolo biso kenda babangola mosu tozwa ba 12 000 $ balinga tozwa ba 12 000 $ kofandika na bamboko. Pourquoi? Parce que peut-être azalaka na projet moko boye mais azalaka na likambo moko boye esengaka mosu adeplace te bao mpe batimbaka na moma wana baza lelo mpe na mikili po awa ye moko awa kovanda na mboka oyo ovanda calme ifoza teti lokola biso ifoza teti donc omemaki bien okana teti kaka ozotindika yango eza kilo mais wana shwate ozokendeka bongo mais soki tamosu mwa mbo moko 12 000 moko antuka na sa dimanche anga na mwana nga mpo totambola nga olesibonga me bino kala bonda ozwa mbongo fali bozala na poto opoto quand même eza paradis te mais quand même ezopesa quand même mwa opportunité na poto je comprendre moi vie eza bien par rapport na biso awa quand même nde biso tosouffrir awa na batransport na banzela na makambo ebele kolia bien te eloko nyonso ematimati na poto baza nano mwa stable mo pe na monaka na pasafila na ele kaka taxi na 1000 francs na keso na kusika taxi na 1000 francs mais soki ezali ke ngai so anga me kozala bambongo kenda te bwana ya ndemo na ntango wana mpe eza na bato basorganizaka mpe eza bamosusu mpe basorganizaki mpe ndemo mpe na ntango wana mpe basi na mibali ya théâtre bandaka kolingana po evande toyoka bamosusu oyo azwaka sida po alingana na oyo bakufaka parce que babimaka baosala place moko babima mobali moko mwasi moko tuva lelo mpe tokomona mpe makambo mwa différence yaka na kilelo na kikala na kilelo na kikala okomprendre ezokende ya mpe mpe mais lelo oyo mais soki otali mwana temps lelo bato ebele bakomi éveillé na temps lelo vraiment bato bakomi très éveillé parce que nakomokule sikoyo nde nazwi ata mwa mbongo moke oyo nasala nini oso bozonga nsima botala baparcours otambwisa micro baladere otambola okota na porte ya moko na moko ata na mwa question mpe ya organisation komonake eza na ebele mpe ya kala kokuta bandenge mosusu ya sika mpe ebele mpe kokuta bandenge Voilà, c'est ça. Marie-Jeanne, succès na yo ogéraka ndenge po tozaka wana bato ya kala oyo mosusu omonake te kaka olobi ke actrice na biso kolobaka na série kala ndaki ozwa ba 12 000 $ bayebaka kogéra yango te parce que mosusu akanisaki ndenge ajoue boye akozwa lisusu lobi wana lisusu akozwa lisusu normal na mwa likete biso toyozwa gérant kabongo zingaka nzambe aza loboko kaka so babitu eza teke bazwaka na tournage oke voyage comprendre nde bakendaki angola parce wana mpe na angola ezalaki na obia babos bazosimba bongo elokola neti babos okuki kopanda cha baza bato ya badiama mais quand même ndenge bazalaki baza subongo te omona okoza lelo okilwanda boso okitazo mosu 500 $ kabelo mais kala boso okiti opanda cha ndoka ya 500 $ te ao bato mosusu abiso mbongo moke eza abiso mosusu 2000 3000 donc aokabela bato bambongo ebele mpo anda ikozwa ebele lelo mpe ndenge moni yango mpe ekita basala mpe afuna mbongo ebele yango wana omoni lisolo wana eyaki parla biso
tokenda bangola bien bino bokendaki bangola ya mabe ta bana mosusu bazonzeye bana banini bamoni bato baosala mpenza biso ayeni kaka koganga mal éduqué nyonso eza mpasi na mboka donc mwana olekani ayekini bien oloba te akomi kaka bazomona wa donc eza mpasi yesu sunga kongo okozomona motu bokoli ngo moboko memi ngambo me tosala nini baza bato tolukaka ndeni politike bango mpona ndimi te claudien luzi claudien la sucre aoleka ye kuta ayoka nde soni alinga kukamere mona ye te tosala nini yango mambo kuta ezokota na théâtre yango makambo ekomi kokota ya théâtre yango question nange ezalaki boyeke ntango bozozwa boyebaka kobomba te po tomonaka bato oyo basala basérie ya maboke ya komona bango lelo mais oyo azalaka na succès boye lelo akomi boye ndenge nini boyeba kogere mwa moke wana bozwaka ngo wana ebele tomonaka bagere yango te omoni soko olobi keno lelo lokwa na zwikidola na tobola oka lelo lobi na ozwa oyebi lobi te lobi eza ya nzambe toza bato soki ezalaki ke toyeba kobomba te totangisa mpe bana te ocomprendre mpe totangisa mpe bana te mais tofutaka mpe ndako te parce que nayebi soki nde tofutaka ndako la plupart bafutaka bandako mobala afutele mpe ndako mais mingi tofutaka bandako na biso na mboka mosika na biso nayebi ke boye na ye na ntango nazwi koloko nakomi organisation ezalaka bongo ya d'autres personnes oke aofutela ndako me osala 3 4 mois 5 mois mpeye okosala siko ndeni babiso oyo nazalaka nao na salaire naosala na kompagnie moko ya mboka oyo bapesanga $50 à l'époque me nanda ofutela ndako nanda mpe kozwa bandeko mosusu na charge bandeko mosusu ya famille ozwaka mpe na charge mais à l'époque nanda ozwaka $50 me naofutela mpe mwa studio nanga $30 oye mpe na studio nanga mpe ezalaka mpe bien à l'époque mpo oza mpe na valeur oyo eza nango kaka nde mo mpe lelo moki wana tozwa toyeba kosorganize mais oyo mpe baoyeba kosorganize te baza na bango mais dans lelo mémoire me efungwami oyebaki non il faut nasala boye kodiane la sucre azala bien comprendre. Voilà, Marie-Jeanne Ngololo babi théâtre na bino koma mabanga plus au lieu muta pesa message à jouer na rôle au ba pesi ami kotisa par rapport à théâtre maboke to za komona ba groupe Salobo ba groupe Nzoyi bazaki vraiment muto sentir muto azana scène mais bino théâtre lelo koma plus mabanga au lieu muto a lancer message mabanga na yango ndezo sa bino ko vivre au lieu muto a jouer bazo bwaka na mabanga. Merci beaucoup. Samigra Amba. Samigra Amba a chanté. La première des choses dans le baïza passe. You can see. Now que le mot balopé, now que le mot kana masolo na interview na information. Que inédu. Azaki sur na Londres ba bengi ba jouer ba essayer na ba pesi 10 000 aboya ba pesi ka super $15,000 super $20,000. Est-ce que tu as la différence? Et puis sur autant là Congo nana otaoka tu vas fandi la fandi boye ndenge papa social Paul Mwamba atindelinga short oye c'est route la signe de reconnaissance na pesi bambote nanga na Paul Mwamba papa social elle sumute loboko elesaka moi bakata ngo réalité na fandi penza boye dada love aya na ngai leka boye na nini na agence oyo doit moi $50 faut naza quand même reconnaissance ya kopesa merci à la télévision mais ceux qui ont mutu ozosala film olobi non des ana na s'organiser quelque chose on apesi yo pas comme toute autre personne pour que obwaka te pour respecter yo sikoyo opesi nga eloko ya moke ifo nabwaka mpona batia susu moke mosusu ça se passe comme ça yango toyokana te na place wana yo somona film ya belle bato babwaka na obwakela nini
parce que à la place où atika biso que non pour tourner film quelque chose na o yango pour voir kate mais ce qui aussi ici vous un espace oyo pour dédier bato na yo donc espace à dédicace ces alliés mais quand même tant que tourner film na ozo nganda ku na moins 5 vous comprenez si qu'on a yo pesi na $50 so pesi na $40 na po kate po il faut na po kapota mso so na boki mama Sabine Bangelo mama Chantal Mubalo maman Sabine Bangelo maman Jeanne soit à moi $100 soit à moi $30 moi $20 et vous ça nga bien moi sou maman Sabine azobela na ke na agence penza ke kotela yo c'est au nom de l'amour alors est-ce que ta bongo tama to yebani mabanga mususu ezala pe pona mbongo teneti bona bina bwaka africain ko te papa Raphaël parce que on se connaît très bien na signe de reconnaissance na boka fifi bolili surtout le penza ke bato ande na boka fifi bolili ba migla banani ke batinda kampongo mais biso to mboma nenga kotambo na moto te bato to boka ka batinda la biso mbongo tous les jours chaque mois pété pour les tous les jours, pour tous les jours, la présidente Fatinda jamais tous les jours. Mais chaque mois, la fin de biso auto bois de la biso bongo chaque mois. Parce que ce qui est chaque fin du mois, la fin de la biso bongo, des biso de bois. Mais à la cas, Moutou a zapena batinaye. Reconnaissance, yango salake to boaka batuna biso. Nesi bona moni ndeko nanga bibish lola. Fona boaka ya sande kona. Mutu so yeba ngote. Omona kana ba poto na ba famille na ebike wi fango kemba za nevena. Ifona boaka ye. Mutu omona ka boaka batu mingi yo za mbongo. Non, nyose za kama banga mbongo. Eza mususu za kalikamba bisa bolo to abo. Omoni bango batu mususu. Eza boye. Temo bisa ape bote okwe batiki yo. Mona tanga sukombono ezate po omoni musala zoba ofutaka yo kwanga pamba wasanga nyama olela na ngana osala musala tala ezana batu mususu bakoma kovanda alukoka connaissance alukoka na Facebook tango accepter ngo emo episanga kana ko accepter na Facebook tango accepter kana Facebook boni moi maman ndeni manger na sebla no makasta mama to garder contact OK merci ça ni mona WhatsApp pesi si mami kolo mo jane anniversaire na ngai ba na courage c'est la vidéo oye bateke so bengi ni du passer le vidéo pour après tout après na ndenge ya po ba ngato mbenga ba star te na ndenge mboka tso ba star malgré vos amis ta mabebo ngato mbenga ba star wa mita mabe makasi mais quand même ndenga mboka na biso ya Congo to ba na monde te ndenge pe ya Congo na théâtre pe to ba star mais beaucoup ça biso ta valeur bon so ba comment ça les kiri moko boye moi ndeza na comment stratégie te ba ça les kiri ya opesa na ba idée pour basenga biso tout ça la bomba vidéo pose les soucis il fait là la misère difficile merci aussi na bina loba ebele au monde ko affecté na bato yanga ba oyanga to na loba bongo bo mitaka te surtout ba o bato ba sunga ngai bo mitaka te ba o ba ebike na sola na bino bo sunga ngate ka ba gentillesse ya mbebo mo pe bo boyeba makambo onde ezali na sexa na ngai yo pona seka mingi tema na silka trop na seka pe trop alors boyeba kape futa ndaku na mwana nga tangaka ngamo pina ngana bima bien na miso abato na koya na pona sengo salaire no mukubate mais quand même sala mo ndenge pe baninga basala papa Roma gulu po ezala ba moni ezala bato na mususu po muta ofanda ka boete mange azana tinde lote okoza na problème po ngazala ngama za mo bato na ngako na problème suna compter mo 4 5 6 7 10 bato na nga wana so na beti porte en tout cas si ba 10 ata 7 ba répondre yo mona na tika bango te mais ça ba mususu tellement so déranger ka na boake kaka mais asa ko lo yenge mo pamba tape ayebo piso pe loka malonga te
ata pa za kuna ki atindelo ata mwa 100 boye mwa 50 aotindelo mpe te bomona soki pa ye awa po mosaloka baloyenge mozanga ntina me otaka koyebana oyo ezaka ngambo koyebana oyo eza ngambo vraiment comprenez nous sommes vraiment voilà comprenez là tozokoba tokomi na biso koshite yozokatanga boyete okatingako omasona bakimita mabengo zani nesa miso na bike eza miso adini mwana lemo mais lokola eza cordon atindi chaîne na ye moko bo oyo aza cordon nga na sala mais na miso songa na biso ke non jini lemba ya osala émission na chile officiel akobude na ye sikoyo mabe na ye komonana te yanga nde komonana mpota mosusu na koagir mabe yango moni fo tosunganaka na mini totinga na osala boye po te ozangi na ngai asalanga te mais lokola jini ayaki yango nasali mais bato ebele balinga orendre ye vie facile mais ye aorendre yo vie difficile na ye bato soki wana ezala bongo yango nga bato barandanga vie difficile na banzambe nalakela bango mabe. Merci. Vraiment, merci beaucoup de comme na biso koshite Marie-Jeanne Bololé succès na yo Gérard ndenge nini liboso ya bakulutu na yo baene oyo babanda na série ya makoki vraiment na Girango na ndenge ya koexpliquer bande voilà ko succès eza na succès eza grâce surtout que so okoti ndako nganga te succès kaka boye eyeli yo donc eza nzambe nde mutu asali bongo soki oza mwana elaka nzambe alobi atombola yo surtout babiso baoyo bafamille batiaka limite banéglijaka mais nzambe kaka nde moto asali ke yo kaka nde ozala nkombo ya famille yango wana ezalaka nzambe fo oyebaka korespecte bato na makambo mutu respecte ngaso likambo ezali nde na osola na yo nayebi so na soki todebordelenga nalukaka mponga azala bongo naluka naswana na motu oyo tala motu napesi rapport motala nano natalisi motu mpo na yo mais soko deborde ezalaka nde mabe mais mpona mokolo nalingama kodeborde te eza meme mpona baleki ezalaka mabe na motu akobanda mabe mais en tout cas nazalaka respect namona bato mosuku bakoma Marie-Jeanne azalaka abenga onibi bato mponga atanga mingi te babani orgueilleuse mosu ezani arrogance yango elakisani lolendo nene one mongonye namona wana bacommentaire sikoyo tema na ye baamu yango arrogance te gabi arrogance mwango mpe ya orgueilleuse mpe na ye baa te yo nde motolakisinga gabi nzambe heureusement kaka na famille libota bamie connaissance bayebi bato na bana poto oyo bayaka batata love bamama kulutu na Suisse grande sœur ya mpe nanga jipaloma 5 étoiles bayebi ke nazalaka respect nazalaka mpe orgueilleuse te yango wana po mutu mosusu eza nini likambo moko esalami mutu amoni yo lokola oza orgueilleuse soki ata mosu mwa acte mo esami na minute wana mais eza bato onesinga nazala na ya koétudie bato mais eza bato ebele baza na miso ba ya kosoba baa na miso ya koétudie motu te parce que nga azala so na vandi nalingaka koamise galerie mais deux fois navandaka sui lokola motu aposa koloba te nazala na otala motu nazo étudie motu epesu na étudie motu na comprendre motu ba moko yo nazala yo motu so obwakisinga mpe na bwakisi yo so osolesinga na solisi yo osolesinga te na osolisi yo te soki namoni ozaka boye donc prochainement naozala pepe nu te donc nazala bongo babimi bate ya nzamba bate mais ya orgueil vraiment nazala nango po bible elobi humilité précède la gloire yango wana Marie-Jeanne humilité précède la gloire l'orgueil précède Marakana Cardozo l'esprit. Là je salue la présence de Cardozo l'esprit.
Vraiment. Marie-Jeanne, comme la mission pour chuter dans l'émission, la mission comme la mission comme à la souka. Vraiment un grand merci, plaisir de vous accepter pour les cas d'émission. Vraiment un mot pour l'émission, la mission, tout l'obéla théâtre et l'élo, na yakala. En plus, fait message pour la chaîne la mission Chantal Leyanzambe TV. On s'abonne nanu massivement na Chantal Yanzambe bimele ye wana na kati ya Chantal Yanzambe TV émission tolobela théâtre ya lelo na yakala vraiment eza initiative moko ya bien na sepeli na émission Barcelone ande azomibwaka bando sonanga baleki mo mito edoka kwa biso nalinga bango bongo bango mpe balinganga biso émission oyo nasepeli nango namoni yango eza bien namoni yo poza bakestion kitoko bakisa kaka lisusu po esala bien makasi Chantal Yanzambe abe ya mwana nzambe Chantal Yanzambe TV sa makambo nzambe asala komona azokaba mwa bamane mwa banini po esalaka bien kolukanga ateke lokwa akordo aza nazwaka bato na ndenge ya nini la main qui donne c'est la main qui reçoit. Voilà. Donc yango wana. Merci. Yango wana babote na yo ba dédicace numéro contact ce qui est possible. Bato koluka bosanga demande na Facebook bosanga sur demande te. Soki bota l'émission oyo na Chantal Yanzambe TV. On a plus 243 97 57 82 148. Pour moi, on a une demande de Facebook. Yo pe mutu ozwi numéro nanga poto solaka. Siko bana nazwa numéro okomela anga te. Mukolo monika ke anniversaire mwana yo. Ya leki na yo ya ndeko na yo. Esala bien te. Za lokola Belle Pipichou na États-Unis, za lokwa avo palanka kuta nsinga na boss Bruno. Vous comprenez? Akuta nsinga na boss Bruno. Et ça la bien avo palanka azo sala marketing à Marie-Jeanne Bouloni. Ndeko nanga pe Belle Pipichou en États-Unis, au monde azo solisa un peu na bato. Boss wana Marie-Jeanne nous sommes loko. Et tu as peut-être mutumo ba pesa na pesa yo. Ya wana tindelo mwa code. Moi ba tuto lingaka. Bango wana. Vina nga fumu wa Salomo. Alors ça les fois kuta nzela ba me batu mususu wa Salomo na ngi Marie-Jeanne ndo boka ndenga boka kayo. Mais okuta na Marie-Jeanne ngo ko lobate, oko kabate. Sikuna boko kandela boka fumu wa Salomo. Kwani fumu wa Salomo vina nga ya kala. Avina nga pona mabanga ya kokaba boete. Poso na likambo na beta porte fumu wa Salomo so azana ngo akangela mutema te. Ndemo na grâce ko munduti ndemo na benji ngeni. Vous comprenez? Ndemo na mama Betty Fabela. Ah, maman a vu ce qu'on a vendu la pizza à Londres. Babi, somo. Dès maman, tu es seule à la fondation La Grâce. Nous vendons pizza pour ce qu'on a fondation IRCL Charité pour la fondation Nanga. Fondation n'a aussi pas de la Nîmes. La fondation IRCL Charité Internationale. Mon président Marcelo Luzayado, Azawana et Bindenge to solo là. Mon président Sala Bongo, nous sakande Tolobaki ke Nkaka la Komimbi, moke malembe tokokoma. Motema ya Chimel Mula, Balobi Marcelo Luzayado, le prince de la ville. Babi toko voté yo vraiment pour yo za mwana Congo yo sa ba œuvre pour les États-Unis yo sa fait ba œuvre en Amboka soko yo ko postuler toko voté yo pour yo nde makambo balobi afi Kembo te ma papa Raphaël da Silva Katibo to bambote na yo Minouche Fifi Bolili balobi na famille mobimba mama Kati Kongo bambote na yango yo nga bazala ebele maso to la dit Marie balobi bokulaka moros lolingo ba bon séjour na Kinshasa motema Tamera makuta Tamera yo pe wa se meki me oposa na nga mingi Tamera na rappelo déjà soko ki muto ayoka libango zongo penda pesa ngo Tamera passeport rouge nde mona ulfan bokembe passeport rouge
rouge. Donc, il y a des maman na maatebo, il y a des. Eh, Anne Marimbo yo. Balobi lo sako na babokula kanyoso bokula ka Félicien yo komote maman Nicole de Chicha. Balobi mbote na yo Dada Love l'international. Bongo na bosana Rihanna Domingos. Maman na Kylian bébé mbon wana ba petit nga ba dimisana poto. Ya maino binini. Ya maina na poesi na kika na bokelo mwelo wana ba Rihanna Domingos. Maman na Kylian bébé mbon wana sko Dada Love banga ko bosana ngate donc voilà penza baleki au bazar na sima ya maina bango Nadia Nduze donc c'est mon bien mbote belé c'est belé bambote ka c'est belé vraiment ça te l'a dit Marie-Jeanne Bololo moi nangai ma fille que bien luzitu bien la sucre bambote na yo bambote na ba nièce na nganyoso ba nebe na nganyoso na Moïse Maoto Lodi Kiankula, Kati Kiankula, MC La Pazo, Ibrahim, donc Rite Soko Bambote na bino nyonso. Nalinga famille Bofaya, famille Bekanga, nalinga bino mingi ya Valentin Bofaya, Alain Bofaya, wana famille nanga. Valentin Bofaya, Alain Bofaya, José Bofaya, donc Moseka Bofaya, Christine Bofaya, famille Bofaya, les Andebis. Famille Bofaya, ils ont des binos vraiment bien. Bobette Bofaya, ils ont des bisous. Famille Bofaya, bisondé. Vraiment, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission de l'Obéla Théâtre et à l'Elo Nayakala. Vraiment, c'était un plaisir. Yaboyamba Marie-Jeanne Bololé, vraiment, Katina Plateau, c'est Zamba au sommet, Yasukate. Je dis un grand merci à ma maman chérie, maman Chantal Ayende Kougou, Motema Badouya, papa Joseph Kanda Betty, vraiment, ma famille Oyo, maman Oyo, adopté sa migra Amba. Vraiment, je dis un grand merci à ton père, pour la collaboration, les grâce. Maman Chantal Ayende, adopté. Mamé Mili Membo, Mamé Mili Membo, Motema papa Claude Kangaringo Star, wana ba parents nanga baza aux États-Unis, bango pe ba adopté ngai. Yanga pe ba aux États-Unis, vraiment, je dis un grand merci à mon cordon, Ginny, Mwana Lemba, toujours. Je dis un grand merci aussi derrière la caméra, Maslo, Mambote. Vraiment, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez. Beaucoup à la jamais de si émission ya Kitoko Boye. Pourquoi pas saluer Glody Kafou Kwaro, Glody Mouchako. Pourquoi pas aussi Maman Nana Bokolo, Maman Nana Oracle. Pourquoi pas aussi Marianne la diva, je te salue. Mon fils Chrismi Manfoungou, de gros bisous à ta maman, t'aime beaucoup, vraiment. Pourquoi pas Charles le millionnaire, vraiment. Et alors Nganga la papa na dénonce, janvier Wata Mokondi Mangoke. Balobi, la suite au prochain numéro. Bye bye. Bye bye. Salut chers internautes, Boye Malam na Chantal Yanzambe Après moi Nanzambe. L'Obéla Théâtre et à l'Elo Nayakala. On s'abonne massivement na Chantal Yanzambe. Mele ye wana na kati ya Chantal Yanzambe TV.